Ali Bongo, vous allez voir. Regardez. Ouattara, attendez. Bon, banakini ndenge tozali awa bakongolais bakongolaise zairoise tozali awa mpona kodéplore babiloko oyo bokomona awa biloko ezoleka na Beni et yango wana tolobi ke c'est fini toutes ces histoires là. Kabila nous a fait tellement du mal, on a été naïf avec des politiciens de Borico et voilà aujourd'hui mort ezako continuer ndenge sengeli et que yango wana tokoloba wake makambo esili Kabila doit partir. Pourquoi Kabila doit partir? Nalobi boye Kabila mandat esili kende na yo obomi bato ebele, tu as tué trop de gens, tu veux exterminer tous les Congolais. Nous ne voulons plus de toi, tu n'as aucun respect pour la Constitution. Nous voulons que tu partes. Pars Kabila, pars. On en a marre, on a assez de ta folie meurtrière. Tu tues, tu massacres les gens. Tu dois partir Kabila. Nous ne voulons plus de toi, ça suffit. Kende na yo Kabila, kende na yo. Olembi biso, tolembi yo. Osali biso mabe, peuple na biso. Enyoko mingi. Ozako sa constitution te. Ozako silisa bato. Ba viole, ba massacre. Tolingi lisusu te. Kanga bisaka na yo kenda. Fais tes bagages et tu quittes le Congo. Quitte notre pays. Nous ne voulons plus de toi, Kabila. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Tu ne nous fais pas peur. On en a assez. Kabila, pars. Kenda na yo, Kenda, Kabila, Kenda. Kanga bisaka na yo, kamata bandeko na yo. Oh, nyoso tu bozo sala. Ba koneri na mboka na biso bo kende. Tolembi. Non dictateur. Non dictateur. Bandeko totamboli lelo mais eza kote na ye bakatumi bakamera batelemi kuna na mboka bazokosa bino bandeko na ngai boye bango ezali kombala bango te ya biso te politique oyo bazomene ezali kosangisa bakongolais mpo baétouffe biso encore plus biso bakongolais diaspora biso barésistant biso bapoliticien ya congo ya diaspora tolobi tolingi occupation te marche oyo ezali mpona kodénonce baoccupation na kati ya mboka na biso mpo yango nde mpe ezomema massacre bamassacre na baviole na pillage ba richesse na biso yango nde mtezo mema yango soki to se débarrasser na Kabila to pikoli occupation nde to récupérer mboka na biso bandeko na ngai bakosa bino te occupation ezali kaka Kabila te occupation ezali ba Katumbi occupation ezali ba Kamere occupation ezali ba Kengo occupation ezali ba Ruberwa tous ces gens là bazali au servir l'occupant et l'occupant nous tue 12 millions de morts bandeko na ngai ezali œuvre et occupation 3 millions de femmes violées ezali œuvre et occupation balkanisation en mboka na biso ezali œuvre et occupation pillage ba richesse na biso ezali œuvre et occupation alors bandeko na na beli bino pour comprendre le message Kabila mandat esili occupation peut-être na yo esili ingeta sur la place de la République, le carrefour de toutes les races, des carrefours où il y a tous les combats qui se réunissent. Le carrefour de tous les combats ici, à la place de la République. Cette place où on dit c'est la libération, la révolution. Les femmes africaines sont meurtries au plus profond d'elles. Les femmes africaines en ont marre d'être tuées, d'être violées.